6 mois baluka 9 mois baluka 6 moi na poto ako no sombela musicien mai tata zwa visa kana poto mususu voilà loka poto mususu na lobi no banda lelo ozola ndanga na Londres et puis ba s'embrouiller est-ce que moi na poto ako no somba bière au monde amena na nzela non netre monelo na ba France na ba Londres ba Belgique ba to balimbisa ngai moi na poto azui journal azingi bière zingage Twitter oh ngiri yakakaka yo na bi nazwa bana poto ba yeba o ba baby nazwa kisaba nazwa ta bato bazana na basangu subaya ba remplacer bango bokungu ikela na bokungu ikela na lomela na idiofa na ki bo bandu nouvelle baya préféré potakala to potakala po basambrouiller kati ouais lelo ba jeune basambrouiller donc toi donc c'est mission tinema yanga po mission boke libanga musicien azobina na e on va na France musicien otino kilo somela mai yoza na France on va na France na bela billet wana na démarche ça pose visa on kanga po ya okanga be ba photo belé na Tour Eiffel na Trocadéro po kanga mais musicien oka Ferreira Farida bazotinda bino kino somelanga whisky kino somelanga champagne moi na poto kendo yibelanga boyelanga musicien na pas koya ba côté na ndako no boy akomo bima na moi pour un faible déjà bah oui l'esprit wa mukolo moi wario wa Golia wa Wirera wa Jubila mes frères il faut beau changer quand le monde ça change. Tuninga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko. Oh, tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yoga ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et puis ça tout ezoteka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chenibino benga Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains, que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Baninga tango kokie Papi gene tolo bela vie Papi gene tolo bela vie Yo je saute pas
Nazalaka moninga na yote, ngai se Beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pe na kotika la kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaja totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen Omoniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, on a 1 euro na poche. On beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Merci na fidélité, merci na confiance. Bolingo Bozakanango à travers Bandeko Yabino. Lelo encore une fois naza lisusu na Bokecho Yambo. Précisément awa na Bruxelles. Na Bruxelles mingi parce que ebele il y a des informations à chaque fois. Merci à la grande équipe à tout le bien. Washington, merci à yo. Merci à Jérimbo au Canada. Didi, merci. Et merci encore à Bandeko Tobo Landabiso. Edi Mesaki, merci à yo. Et merci Lissousou et Belé Paya. Ndeko oyanga ponga za bandeko nanga bina lokwa papi le wa carte limitée lokwa ba ipedi kokao bandeko yangai merci Nabino Emile Bamba de Zurich merci nous soyons le long encore na Wayambo parce que yakoloba ezali Wayambo mbote. Oui mbote, merci beaucoup Papi Gen. Le coup maison n'est pas Seigneur Dieu tout puissant, le créateur d'univers. Pour toi, bah, chrétien. Et tant que tu crois dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est si. Après, tu as dit que tu as dit pour tout ton mboka, non. Peuple a koufara na masasi, peuple a koufara na manzala. Koko na biso, papa, lumumba, kasavo, bolikango, papa, bundi pour tout zo mabele et pas belge. Mais les autres zoni na esclavage. Toujours na 1921 au belge bakangaka papa Kimbangu. Yango na bi tata Nzambe yo zala liboso ya vérité. Nena lobaka que ma force il vient pas de moi. Na force mon côté. Mais force na n'etoke pas moto asala ki mokili. Esprit oyo elingaki ngana Papi Gen tobuta manakata République d'Israël. Inacceptable. Tokondima humiliation te. Tokondima te groupe ya bato moko boy bateka mabele na biso tozomona bazoboma peuple tozomona na makambo toyokaka na tanga kalake ba belge basalaka 80 ans tokufaka 10 millions mais lelo na miso dans la face du monde ya ba diaspora bana mboka
on a kanisaki ke bakobima libanda bakosetégrer bakocomprendre mokili mais lelo toi na diaspora moko nous sommes milliers nazo comprendre te quand ndenge nazoloba ke badiaspora babimaki bakanisi ke en dehors à Belgique, Canada, les États-Unis, pays Europe, France, Allemagne, bazoluka visa pour que dans la poto mosus. Donc nous comprendre l'olenge ya ba diaspora oyo ba trahi histoire à mboka na bango ba mi trahi chaque jour chaque seconde diaspora za ko mi trahi diaspora moko ba s'évoluer te bazo comprendre te mokili ezotambola na violence mokili ezotambola na makambo ebele mais diaspora congolais congolais bazo comprendre te yango na sepeli ya kopartager libération ya mboka na tolobela vie ya Papi Gen na pesi mbote epai ya Petit Moïse Boketu Longombolo licencié na sciences économiques na royaume de Belgique mbote na mama Didi Asuta mabolonge yinda opesa pe ma Didi mbote te Papi Gen Didi c'est na ngai bon c'est na ngai te ko luka yo blocage te ko luka ma problème na ma Didi pardon pardon na yete pardon on sali libondo na yete pardon ma Didi pate na yete pardon ma Didi na pe sombote mbote na Maurice Bainde Kombe Lekelengi le véritable diaspora l'équipe m'a benda tout refaire na valeur na pesi mbote na engambe saya so ba beau frère propre il a dit donner na pesi mbote alemboyo ya mama magimboyo na pesi mbote na pesi mbote na komanda isona edi bolombo pe Maserati mama kipa vita na pesi mbote mama Mongala na Lyon na pesi mbote ya Brigitte pe mama Deboulonné ya Deboulonné TV pe bandeko tout o bazola na biso na tolobela vie na sina lobaka ke nazalaka moninga na ote tokotika pe ozabani parce que tous esprit mon côté voilà donc et aussi mbate bon fête non na koyaka te mariage ya mwana non na koyaka te po na mono zokora te aux utiliser toujours qu'ils engisien na buzobisien donc nazalaka moninga na ote ndenge mbamaka mabande koloma na Kinshasa mokolo na koya poto na kosintegrer na koluka na créer ba société nazala bien aya wa bosali tout donc azwi poto mboka mindele komi aye ola profita tia mayele na ye po azonga lobi na mboka amibundela vie na ye tokoyawa yambo tokoyawa na ça passe ouais yambo mekano ko biso parce que tout ça mission moko lobaki loko moko bato bele ba singa bina mekano ko tuna yo yango on dirait au lobaki yango kaka mais o mekano ko kotisa biso na kata mujindo lisolo yango tant zo bageno mutu aye na poto on dirait za na poto te longo lobani alukaki poto na Kinshasa nzamba sungiye banzela tamboli musupa zu visa aya komi awa touche même na Rome akomi awa tant akomi awa on dirait zo lukaso ke supoto musupa son ngoro bani obi nalela chaque jour Papi Gen nazolela pour moni ava ba congolais ponga za zairwa zairwa misoga éveillé doit avoir ba congolais tout na mokili baba botama esprit ya bien nga botama déjà na mokili wana na avance ya ba congolais il y a 250 ans donc ebele bato bakanisa ke bitumonga na bunda satato na pasi donc babosani ke babotola bango mabele babosani ba Rwandais ba Tutsi ba Ugandais ba Burundi tina siko ndenge na tozo sala émission wa ebele ya ba congolais bazomona ke république n'existe donc nazolobela nanu bato baza na poto oyo bazwaki ba visa ebele babimi na Nigeria babimi na Afrique du Sud babimi na Angola babimi na Brazzaville babimi na Togo na Bénin na Maroc na Algérie na Tunisie partout oyo bandeko na ngai na ma vis-à-vis ya makambo ezoleka na mboka bamisu bakimi nzala bamisu bakimi occupation bamisu bakimi bamisu mpe bateki bandako mpo baya poto mais ezolekela ngai
nasali examen de conscience na ngai na étudier pour na nomeli trop libanda vis-à-vis ya bitumbo naza nango na étudier diaspora okasaba na Europe te ça fait ndenge bavandaka Belgique eza neti nakoloba nini Belgique ekozala lokola bazaye France ekozala lokola bandundu Allemagne ekozala lokola Kisangani ozwi nani mboka mosusu ekozala lokola Manyema ça fait bato baya na Europe tina oyo bayaka na Europe eyebani te bato basambrouye Papi Gen bandeko na biso si 100% na diaspora bato basambrouye 99,9 ya bambrouillema ozomona mama na kati ya ndako mama azokola te sotuni age na ye toyebi mpe age na ye na quartier mais mama ya na poto ayakaka na 32 ans ti lelo age ebuzaka te baanniversaire na mbula moko asaka ata 30 anniversaire ya bambula na ye ya badate abotama kobanda janvier ti décembre okobe wayambo okosoteka maintenant tokosalela olobilobi yango baanniversaire yango peuple ya ndenge nini tata nzambe quelle sorte ya national tata nzambe sala intervention mpo ngai nasuki tata nzambe nazolela mpenza tata nzambe asala intervention epai ya peuple mais okomona mama ana poto alelaka ou bien mobile abengisaka ye ou bien ye abengisaka mobile mais comportement ya bamama na biso balongwe place ya bomama landa bango na bareseau sociaux okolela mokola azobina na ye mais nalobi bamama ntango oka balobaka ke Belgique eza na 16 millions d'habitants ou bien France eza na 50 millions d'habitants ou bien République na bino démocratisée ya bacongolais toza na 85 millions d'habitants banani basali nation bamama po biso no tokoma bingambi banani basali nation mais ole bamama bazwa conscience ki bango moto baboti biso mpe baye na bapoto awa baboti mpe bana awa mais bamama bazokola te kofinganaka na bareseau sociaux biso tozooriente bango makambo ezali très nécessaire bamama babosani objectif ke bayaki na bapapa baluka lobi bazonga batonga bakabwani na mibali awa likolo ya bambongo oyo ezanga ntina le mosusu mobali na ye akokabele 10 euro te mais epa bapaster ayebisa bapaster salaire na ye azwelaka bapaster wana bacrédit mais ye moko le mosusu azalata na terrain te na kati ya mboka na biso na Congo na république ya occupation mawa mingi donc toza na problème côté ya bamama baboti bana ebele awa na diaspora bana mpe baza na bakonti te bana bakoli bana bakonti te mais bana wana baza camarade ya bamarocain ya basénégalais baninga baza na bakonti depuis babotamaka bapara batielaka bango mbongo mais bamama na biso bana ebele bakomi na ba 18 à 20 ans akuti mbongo te na banke mbongo wana nyonso esili na makelemba mbongo wana nyonso esili na bamoziki mbongo nyonso esili na kopesa bapaster mbongo wana nyonso esili na kolata na ye yo zwaka salaire ya 1300 1500 mais okosomba saki ya 3000 na 3000 wana so calcule 20 à 15 ans oyo bamama basali ya balinga basomba banda parce mboka esalaka bato te Papi Gen bato nde moto basalaka mboka mboka ekosalaka bato te bachinois basali Chine bafrançais basali France baanglais basali Angleterre
barabi basali Dubaï, basali Qatar, basali Arabie Saoudite, basali Iran, lelo bakomosala ba drone. Donc tout ça la défaillance ya côté ya ba mama. Ba mama ba s'embrouiller, mais tout ça côté ya ba mama vérité que ba mama basi nde basala la nation. Place ba mama ba sangane belé, mibali ba kolanda ebele. Pour mboka neza la sauver, il fait ba mama baza na kata diaspora. Ba kota na bitumbo toza na yango. Ba lungwa ko perdre de temps na makamba papamba ko boakela ka ba boakela ba vie privée ko finganaka na kata réseaux sociaux. C'est pas exabienté. Papi Guel, ce qu'on a dit réseaux sociaux, ma grande dame, il y a ba Nigeria, ça la ba business, ba Ghanéen, ba Camerounais, ba Malien, au moins il y a poto, azana ba magasin na mboka na pe bazo tonga kana ba village na bango, ozomona na réseaux sociaux ya sali pour na la publicité ya magasin na mais ba maman na biso ba maman congolais réseaux sociaux na bango za ya koloba ba bêtise ba vie privée bato ça fait ba qualité ba 20 ans ya ngomoniki bazaka na 32 ans pour suba kola ba dépenser à 32 ans kako sa makambo wana te ya ngomoni bazoka batonga ya bana na bango po batonga nso bazobetaka eza ba age ya mikolo na oyo bana 10 ans maintenant ko remarquer que ba maman na biso tant ba kene pas ba médecin traitant bazoka batonga penga oyo age na bango te yango bazokola te bon oye on erreur ya ba maman na biso na kubinaka na kubinaka mama pona kamoko boye ba mona te on a tout comme pas OK voilà on a toujours comme pas comment yo mama oye poto mama nda simbaka ndako mama nde ayebi 4 ko ya ndako voilà mama nde ayebi vie ya bana mama nde ayebi vie ya mobale mais yo mama oza fana kwiti olozala fana kwiti ya mobale na yo na papa na mama na botio olinga bana na opesa bango vie yo mama oza okomi warion yo mama ozola na musique mais dans les tous ans ma bilité ba botola mabele baza ko violer baninga na bino ba mama na est mboka o ba pesa docteur Denis Mukwege prix Nobel ya paix pourquoi likola ba mama lelo ba mama biso to tikala ki jamais komona bolumba ba mama jamais attends comment et c'est tant que biso to kolaki yo ko sakana na mama jamais ba mama bazalaki na dignité mama ko to mona ondeni lipotetia na lobe molé ya mama ko mona ngolo mais lelo ba molé ya ba mama ko mitralala ma trop ba mama bo changer voilà bo changer ce qui bino bo telemi mboki ko zala sauver si diaspora kola to kolanda bino ba mama to kolanda bino ne to bingsi bino les 8 na Bruxelles so bino ba mama bobimi 1 million mokili kobanga po bino ne nation eza ya bino bino ne muto bosala ki nation on le bo sambrouiller ba mama ba sambrouiller na makamba ba église o mona motazo mama zoloba akangi batindi akanga gel mokili mombebi ki mama osa gel ok jeune ezali moto secret ayo na nzambe moto akotinda moto teke a parler à langue moto akotinda moto teke akende église moto akotinda moto teke a prier ba mama bakomi lelo na kata ba réseaux sociaux soki pasteur alobi Jésus ye pas lobi Jésus soki pasteur alobi Abraham ye pas lobi Abraham ça fait ba mama congolais nazo comprendre te donc naibité malédiction nini oyo tambola na kata communauté na biso na diaspora ya omoni l'étranger ba sala ki ba prière ki bazonga mboka l'étranger ba indien ba pakistanais ba libanais ba zongi na mboka ba botoli biso mboka ba mama batikali ka kobina miziki oyo ema bete miziki ya mabete
mais musique ya buzoba yo mama oyo bino farira te oyo bino golo nakomi golia yo mama osali 20 ans 30 ans na poto 15 ans ba mama bokola ba mama bokola te ba mama siko baluka oyo eza su poto te baluka bakende poto. Ok. Bana Belgique na France mais bana besoin qui est poto. Baluka visa. Bakende poto mosusu yango na otuna ngoke poto boyaki bolobaki ke Belgique France Europe partout Suisse eza poto. Siko bo comprendre pe poto ngote. Bo s'intégrer te. Ya moni bana ebele bakomo make ba mama ko beta ba mama. Awa na poto bana ebele bakomi ko bomana na ba mama. Eta ba papa ebele pe bakimi ba palais. Parce que maman comme ma bé ma casse. Donc ba maman ba préféré pour le obengani mobile wana. Même so so bele lichité. Parce que mobile grozwa na kini ya théâtre okomi kolambele ba soso na si parti okomi osobele voiture ya li arafufa moto mais moto alongola na mboka ya ki paralete te akusimba kutu nzungu na simba kutu nzungu te tala monde ba diaspora ba komi complexé na bato baza na Kinshasa. Diaspora komi complexé ba mama diaspora aboy papa bana na 8-6 akolinga mobali pe ala mwasi na epe oya tiki na kini tanga koya osani akoshino mukanda ubanu salele dépense okuto salela lo papa bana note et monde en envers tala 685 pays na monde bato bazali humilié ezali ba mama ba humilié mabota na bango ba mama ba humilié mboka na bango ya moni malédiction ezotambola na ebite ba nzamba bango. Est-ce Belgique etongami na prière, France etongami na prière, Allemagne etongami na prière, monde a développé makambo tout, mais les autres bato bazo comprendre te auto prier ton Seigneur nzambe merci ton Seigneur nzambe merci toi qui koluka papi geni fa luka ngana luka lobita utozonga notre moni ba marocain ba camerounais ba na ba village na ba na ba concurrence o atongi meuble o pas tongi meuble mais au contraire les gens à Kinshasa bato bazo tonga ba immeuble ba étranger toujours continuer côté kaka banda comme para tout ya poto ngoko ya nepo bo ba yaki liboso ba salire ote ba liboso nan ba comité ba komina ote ba luka ba visa po ba kena poto mosuso ina naza boni bo kena naza ya mono moni to miki kotala wala côté ba mama to pesa ba mama côté ba papa conseil ba mama bazonga na raison ba na bitumbolo quand organiser marche le 8 na Bruxelles to lingi mama nation nde ya bino ngane na zolo babo soki obotaki ngate bana kozala bote pona uzomona berere ngaza mwana mais maman meminga na berere bele mama zonga na raison botika ko adorer bato ni ba mission oye na ba papa maman na likambusi ko yo oye na ba papa diaspora ya France, Belgique, Londres. Mais ba sambrouye na niveau moko papi gen ngai tango na yaki poto na 89 voyage appelé Mongo. Toujours respecter ba na poto. Yo musicien on a ba na poto danser. Oh mais danser ba patron. Nga na ye poto na kiti na sa vingtaine na 89 na vandaki na Sheraton après to ekovana na Braba tukutaki ba star leta ba Eric Kenzo Boba Lumumba ba Bitungimbi ba Domujangi tukutaki ba yo mona yo musicien o sanga na mona poto te po ye mutana forme ye mutana la ye mutaluka la okuti yawa avandaka yo kotina mwana poto ndenge otina mwana poto sombelanga mai non
oh kino bingilanga mumi yoti yo musicien uti kin yo bana ba tonga na kuteke obyo kino zolanga mwaso okobandela ngo ndenge no olinga mwaso lo na ndenge na yo mwana poto aza mwana poto ngata unakia ba omba lumbuma à l'époque ye moko atalinga ba akabelinga golf voiture bon golf GT omba lumbuma sombela ngai awa na poto bato bakabelinga na 89 na yaki na zwaki plus de 600 kilos na zwaki ba Jean-Paul Gaultier na lataki tout ba sapato ba Marité François Jo mwana poto musicien azobanga mwana poto monde à revers mokili ebaluki 6 mois baluka 9 mois baluka 6 mwana poto akonosombela musicien mai tata zwa visa kena poto mosusu voilà loka poto mosusu nalobi no banda lelo ozolanda nga na Londres et puis basambrouye est-ce que mwana poto akonosomba bière omona amela na nzela non netele monelo na ba France na ba Londres ba Belgique bato balimbisa ngai mwana poto azwi journal azingi bière zingage Twitter oh ngiri yakakaka yo nabi nazwa bana poto bayeba o ba baby nazokisa bango nazota bato baza na basangusu baya baremplace bango bokungu ikela na bokungu ikela na lomela na idiofa na bandu nouvelle baya ese suba na poto te ese bana poto ndenge wana bakotelemela mboka jamais bana poto bazomela masanga na banzela ese famille na ye le mosusu atekaka ndako le mosusu bafamille bazokote na ye ye siko asa alangwa na ye donc azozwa Belgique ekomoka alemba azozwa Belgique France ekomoka bumbu selembao siko na 89 wana yokuta makambo te makambo ezalaki te omonika mwana poto ozorespecte kopesa ye respect ye mpe azopesa o respect bokosolola na ye ndule oyo akopesa mpe bilamba ozwi na yo otiepeli seno obwaki mpe bosukani wana mais yo konotinda mwana poto ya ba 89 wana oyo bana poto babandaki kokita Kinshasa sans visa asomi kaka bakombi akiti azongi lisusu bana poto boye baza wapi nde nabebisi poto boye bana poto akala baosomba bakombi bazokita sa mokanda mpe akoya akitile biso mpe na 5 kombi ateki mpe apeye palais bana poto akala baosomba ba 818 bana poto akala baosomba ba 818 ba 323 idéologie sur idéologie mais lelo belo idéologie za soute et puis à l'époque biso toyaki wana yo mona poto kufi okepa ambassadeur Kimbu boyebisi ye ebembe kozonga mboka mpe so ozalaki na masano ozonga mpe ambassadeur ebisi kenda na ebembe me tokosala tu tozongisa tala amour ezalaki wana na bana poto ya kala bakosala makambo minene bana poto erona berere mpe esalemaka ebele à l'époque me na majorité ya bana poto ebele bapeyaka mpe bapale na bango à l'époque wana mais lelo bana poto lelo na côté bina esprit o préféré poto akala to poto lelo poto akala po basamburiaka te ouais lelo bajeune basambrouye donc tala donc c'est mission otinema yanga po mission boke libanga musicien azobina na ye ovandaka na France musicien otino kino somelanga mai yoza na France ovandaka na France na bela billet wana ndena démarche ça pose visa olukaka po ya okanga mpe bafoto ebele na Tour Eiffel na Trocadéro mpo okanga mais musicien oka Ferreira Farida bazotinda bino kino somelanga whisky kino somelanga champagne mwana poto kendo yibelanga boyela ngai
musicien n'a pas koya ba côté na ndako no boy akomo bima na moi pour avoir faible déjà. Bah oui, l'esprit. Wa mukolo, moi Wario, wa Golia, wa Wirera, wa Jibril. Mes frères, il faut vous changer. Quand le monde ça change, les gens ils doivent changer. Boté na bere rebelle. Ya wona ba kokobundela mboka te. Moto ni na kotika la kana plaisir ça orienter vision. N'habite pour aller ba congolais ba ki poto. Ti lelo na ko confirmer que ba komina au potote. Hein? Ba komina no potote. Le logo na moni salo pasi makasi le logo na comportement mais batika ngambo na mboka ba ki koluka. Ya wona ba to ba komina ki jalousie. Bateau, il y a des Congolais qui sont organisés, du moins, il y a des crédits, il y a des Congolais qui sont crédits, à Kinshasa, à Tongi, mais si c'est la majorité de la diaspora, c'est 100%, les bateaux, ils sont à 10%, à 90%, ils sont à remboursé, maintenant, ils sont commis pour tout. Ok, le salaire, il y a poto. Ce monde la pression mukanda a pression vie. Ça fait ce que mukanda na poto aux palais, aux boulot, au combe la paix crédit, aux pe boka, au salipe makam. Ce qui moi c'est la mobile boza bloc, beaucoup c'est sur makama minene collègue. Mais les lots ba couple nous c'est ça kupandana, ba to ba komi koyo ki na bango ba passer na l'église, ba si ba komi ko skeda, moi ça ko bimana depuis à kendare. Soit que naï lundi à Rosonga ka lundi au kuna au retour de bête au utaki wap au nautaki musique au nautaki likeleba ba mama ndi basala la nation mibali baraka kotonga mboka na puya ba mama mais comment batuluko ba farina ba fere batinda bolenga yo mona poto zolenga na ba petit mokobo so que des musiques ok musique mais à kotinda ote. Hein? Yo vani bo ngai fanatique ya Farira ngai fanatique ya Ferreira mais kenena kingi kuna bayamba pe binote ah kuna de so ki jamais to bengende na yambota hein kuna so ki to bengende ni kuna ko yambota mais au moins bango musicien fouti $100 allez beta bokechu boketu zo bungila yo pour changer mais pour zaka fanakuit donc wirira ko pese wira bien ba wirira wana ba jibira ba kofira diaspora soutenir bango awa lem su ba mettre Gims na ba daju pour mettre na ba stade ne ba public na ba TF na ba France 24 mais bango ba beta na poto awa ba sala ba play ba double publicité kaya bolingo diaspora Papiguen. Comment bino ba papa ba jeune ya poto beaucoup ko perdre connaissance ba pekisi moto kolata te ba pekisi moto te mais zala na personnalité zala na dignité tango mwana nona kata ndako a mona tata obimaka quit ozonga ka quit mais tango mwana pa okola akobima na quit akozonga na quit soki yo tata mama oyibaka mwana zo mwana petanga kubanda abanda kuiba enta famille ne commune Sodome et Gomorrhe na mona chef fo boyima de mo Sodome et Gomorrhe mais Sodome et Gomorrhe na diaspora mon frère Papiguen oui bike masumu koma ebele na mokili oyo ah mon frère Jeff Fongue comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu Sodome et Gomorre songili susu mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama
Gomorre zongeli susu Sodome Gomorre zongeli susu Mabe koma malamu malamu de mabe Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kopima na basi Mibali bakoma kopima na mibali Bato bakoma kopima na banyama Tala ndenge moto akungisi maele TikTok ekoma terrain ya koswana ye Règlement des comptes comme na réseaux sociaux Respect la communauté salaka lisusu te Yango biso totenosaka bato ya boye Quelle grâce Oh Nzambe Yesu merci Akoya lokola moyibi Moto akoyeba te Soki akuti yo na masumu kotikala Erango oyo tika mabela na Yesu Oh Nzambe Rambega ile Akoya lokola moyibi Eba yo kosutuka Soki akuti yo na masumu kotikala Erango oyo tika mabela na Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongeli susu Sodome Gomorre zongeli susu Mabe koma malamu malamu de mabe Bato bakoma kofinga na lokola banyama Oui. Et puis, bolingo ezali susu te. Toza isu na morte. Yo eloko nini epanzi biso bo. Po moto moto avana na ndako na ye. Matanga nde sangsaka biso na ba fête. Mais on dirait matanga na ba fête. Eloko ko sangsaka biso za mabele. Si, obligé. Numéro 1 za mabele, mais bazana mabele te. Tout ça na mabele soute. Et puis, dans mon an, papi gen, bato bakufaka pendant 30 ans. Bana poto, ba maman, ba papa, ba jeune, ba tikimbo kekende. Congolais, c'est sous la mawate. Et bien, les gens ont dit l'équipe, non. Akufata lobby. Et bien, les gens ont akufa. Pour nous, nous avons la vérité. Hein? Ok, nous avons nazo bundela na ki leader bo contribuer ki na ngai pone ba na bo ketu premier soki bo appuyer comme courage na ngai oui grâce na ngai oui mais soki bino bo appuyer ngate na ko maboité mais yango na zongi seli bino a sincère na moni lo bongo bo ketu azongi kaso bo waya oka Coca-Cola parce que message est comme yango na ebisaka bato ebele babundisaka moto nzambe apakolama ye mafuta te mponga mpenza papi gen neti na ebisaka ngai bomwana na ngai mobimba namono nabotama na grâce ya nzambe nasufraka trop mais na souffrance na ngai nzambe alevaka ngai kaka donc oka na moma naza boye na chuchu ya nzambe azotala bacongolais tout na 4 kwabi. Ça, c'est mon fils bien-aimé. Parce que, dans le courage, dans le batebele, jamais. Il y a un moment toujours, et tant que leader, ba maman, ba papa, tout le monde, na bouzouba. Mon sujet est très 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 important. Dans mon il faut que vous ayez un sujet. Mais il fait toujours parce que les bungeza trop. En tout cas, tu vas continuer fuir le penza. Mais dans le diaspora n'existe pas. Toi, la diaspora, diaspora ekufa diaspora za kukufa ba mama baza kukufa
ba jeune baza kokufa yango moni bato baebite soki baza en Europe baza na monde en enfer bato bazo comprendre na monde entier aussi Afrique arabe na posobondo bato ba changer te ka ezabiso ce que makambo ezoleka na bamboka oyo tolobaki lobi wana makambo ezoleka leka bamboka wana na mboka mosusu koleka te ke tout monde na masolo changer rien non na mboka yango toujours nalobaka chaque jour na Bokoto TV na 21h30 grâce na yo na ingénieur Steve bon opesa encourager ouais mbosala chaîne non parce que na dimension il faut zala na chaîne na Bokoto pour lobaka na lobaka chaque jour comme soki naza na nzambe te na koloba te ndeko na ngai ata ba journaliste ya TF na France 24 bapemaka mais nga so na ye wana noko neti bakoko noko neti nakomi na monde mosusu omosi nde nazoloba so nazongisa esprit nde nayebi koyalea mais so nazoloba boye parce que ife naloba makambo oyo ife naloba makambo mpo nation ya nzambe aza na besoin ya peuple ne bazongela ye nzambe aza na parce que peuple oyo le peuple bayaki peuple ya nzambe alingaki bakongolais na niveau moko ya kosa yango na beniraki bango apesi bango jardin d'Eden apesi bango les berceaux de l'humanité nzambe ese biso tokoya poto te mpo nzambe apesi biso tout toza na tout toza tala mboka ezanga désert toza na lac Tumba na Bikoro na Équateur toza na lac ya Mai Ndombe na Bandundu toza na lac ya Mpapu Nebila toza na lac Albert na est ya mboka toza na lac Victoria na est ya mboka toza na lac Tanganyika na est ya mboka toza na lac Kivu toza na océan na Mwanda océan na banana soko boyi mpuka okolia Thomson mais depuis mboka ne banda totikala komona bateau de pêche te mboka ebikaka na bilang bata mbongo awa na Europe c'est bagritiki na bato bapêche baéleva bato basimi mbongo awa soko oke na acclimation na bato depuis na sai 25 ans namonaka pilipili chaque jour tomate chaque jour malala chaque jour soso chaque depuis naya mais tala 63 ans après l'indépendance bato bapeshaka te bato balonaka te tobokolaka eloko moko te la périodique neti safu yango elimwe nango o période ya safu te mais na Cameroun ezalaka kaka mais biloko tolia na basafu mosusu Cameroun matungulu ezalaka kaka o saison wana parce que kuna bato bacomprendre balonaka soki oke na à l'époque masango na biso ezuta na Kasai masango ya Kasai kaka ebandaki ofournise masango na capitale Bandundu ezofournise fufu na bangombe mosusu Bazaire ezofournise fufu ya pembe Goma pembe suka na fufu ezobe supu nyonso okasa yo moko tosukola oyo kozwa à l'époque made sezuta na Goma petit pois na Goma pomme de terre na Goma chou na Goma ail na Goma matungulu na Goma ngombe na Goma lelo 30 ba mama tout ba bande kolona balona sute ba bomi bango tout bazoboma bango diaspora zotala ba criminel bazobetre bango maboko ça fait ba Félix Chilolo ba Jean-Pierre Mbemba ba Mbusa na Moïse ba Moïse Katum ba Mozito ba Failu ba Mboso ba Batilu bango ba komi ba Monsanto bokeso akomi accusateur c'est fife tombumae bato bateki mboka botiki bango calme bazobanga bango bazoyamba bango moto abomi tata na ona mama na mwasi na yo oyo ateki mboka diaspora bazoyamba bana poto bazosalela bango basécurité baoyamba bambo oke bambo sona na babati bakobeta koboma parce que
surtout bêti bango toujours bon ba kotia makola wa te diaspora trahi histoire diaspora mi trahi ya mon diaspora à celle le côté 63 ans après l'indépendance diaspora ça le côté a développé à l'unité à bokolité de diaspora moko yamawa Papiguen. Ouais, moi tout ça la biso la moi donner c'est à Paris c'est mon message moi. Te bon voilà comment ngeza bangote. To solo na te. Atambote. Mais motalibo so ko bomande wana. Mais donner oui. Ali ga komige. Wana bisa. Baba to ba kosi bato na makamanzambe. Oui bato bonu ba denile si ba bebisi. Oui bato bele bazo seka mais ba bebisi bango. Ba pesa bango be sport moko ba otekalo Marcelo a bebisi peuple on. Ba kangi peuple en otage ba denile se ba Marcelo ba Mukuna ba Mutombo ba Walesa ba Kalambai ba Moïse ba Zawana ebele na ba pasteur tout bazana poto. Bon, Nzamba s'occuper na bango. Peuple, na nazo le kaka, lobi na naza internet te, pe na kozala ka internet te, lobi na kozala ka te, c'est normal. Mais ba lobi, la parole s'envoie, les écritures restent, mais aujourd'hui, les images restent. Oui, bango très bien. Vous êtes témoin, bino tout, vous êtes témoin. Il y a makambo ezoleka na mboka na biso. Boza témoin. Il y a 16 millions de morts. Boza complice. Il y a occupation à mboka na biso. Bino tout ba congolais. Kubana na bano baza na mabumu. Na bano ba oba bimimini, na ba mama, na ba papa. Les lobos trahissent mboka na. Tokomona bola monte. Il y a tous les Congolais ont la malédiction. À tout prier, à tout salir, Zamba ko peso repo, on Zamba pesa qui au salir à côté. Zamba pesibino or, Colta, Colbat, Irianom, a pesibino Namalokolo Kapi, a pesibino tout, vous salir à côté. Mais le lobo qui n'a pas église, vous savez là, Nzambe, parce que Zamba ko pesa bino nini. Bino ba Congolais, bozo zina Nzamba pesa bino nini. On Nzamba pesa bino te ba Congolais. Pourquoi vous crachez dans Nzambe? Est-ce que vrai Dieu, Kongo ya Jova, Mungu Baba, Zakomba, Zapa, ou ya bénir bino, vous avez créature ya Nzambe? Vous avez créature, il y a des pasteurs. Les pasteurs ont un lavage de cerveau. Ils ont la diaspora pour la Koboma, ils ont réussir Koboma, spiritualité. Parce que si vous avez une spiritualité, vous avez une sakala note, vous avez respecté, vous avez bang, les pasteurs ont bang binoté. On a un bangi, on a un bangi. Pesa batavana na poto. Abotama na poto, akoli na poto. Na pourquoi habiter à l'Ubarade français anglais. Ce que yo so bangi pour. Pesa batama le anglais, bazo bangaye. Bana botama beta lingala te. Ay beta ki kongote. Akoli mamongo la mayonnaise. La mayonnaise. Allez aller biloko à gogo. Allez à la tamorale be so monika mo salite côté bloc za ki akeli. Akeli aller na ana ba délai za la colorate ba nipo ba nya pe yawa bana ba compte na banque. Na kosi. Ba mboya yawa bana ba compte de. Au moins propriétaire à moi ou bien nya alinga kufa mabi mboko na papa et pas nya. Siko yebisanga siko yo kono lota nyao na poto. Nyao na ba compte na yo. Ana compte, aleki okutu na compte. Mboya ya poto aleki congolais na compte. Ah la 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 la. Yo sobona mo seleke ta poto. A fier. Alors il y a autre monde papa. Non mais mo seleke ta poto za français za belge. Siko yo ko lote ponani. Yo ya ni polota me seleke ta na ba pese. Peuple ya ndenge nini petit Moïse Boketu Ngombolo quelle sorte ya ngomoni ya peuple va se repentir très vite. Ba Congolais fait se saisir que l'air est très grave.
tout ça libérer bisoto mais to senga nzambe pardon na bandako to bima na ba église wana bo bima bo zongi la vision bo pour très bien quand on a oublié ce qu'on a ça on a un problème à mon tout problème il faut bon battre la secret à bandako bato bazai suna ba secret tout yanda qu'on a réseaux sociaux il y a on a le bagno que à l'époque ba passer ba bandako condamné église catholique au tout là ça fait ok que le balika n'est pas sango mais au bino mo ba congolais bosa makama mobali na okoyebisa pasteur makama mama mobali ma oya moi pour mibali pena biso ba mingi na église te moi mibali ba esprit ba comprendre mais les loba mama na biso bango mutu ba détruire ba foyer yo mobali ozotambola moi ça panda et pas pasteur abino yeguna bude budisco tellement oh boy makabebe okoyebise podan tango yebise pasteur obima nao bah oui abia do yeguna donc abi bon mama na koya lelo na ndako biso ofana kwiti ya pasteur à la Belgique na Londres na France pasteur akoya na ndako akobima na yo na mbeto oya yo poko lobelo côté et puis aiko beniro oko mosina eta tango ka ebo bengali boba bima na lingeri sote na konsentir milimo mabe ok yonde na passer no bo milimo mabe c'est ça makambo yo ezoleka na communauté na biso eza mawa bandeko yango to bengi simino le 8 vendredi no Félix abomi bandeko na biso Félix tilo la kaba mabele ya minembo Félix tilo la uti kozwa armée ya Kenya plus grave likabol obna tourgai soulèvement Salema azo armée ya Kenya officiellement armée ya Uganda ya Burundi ya Soudan ya Rwanda Kagame na Museveni bazana ba général na bango na kati armée na bino wana guerre ngo bozo buda po binemi bolia kala bango Félix na Jean Pierre même Félix a combien là ba Rwanda mutu ba pese pour pourquoi ba tu ba ngi tolo ba vérité Félix est tulo la mosali soko tongi mama ye monde ba mama ye mutu ya RDC tonam jamais Kinshasa ce n'est pas les Zaïre les Zaïre ce n'est pas Kinshasa on a été réhabilité au pas coller couleur au bongisa pour ça qui non déjà faut la zika faut ba sala pena ba maintenant bien beaucoup de bâtiments au tché couleur au tché après on a besoin de maboko on a la société là voilà ouais mais aussi c'est la vision le basu que ça n'est pas aussi c'est la vision non le basu que vous allez jusqu'à ba maman bazana potona ba papa ba kozwa conscience voilà ba se repentir il fait beau se repentir Zamba lingi bino mingi bino nde boningi nzambe te po boza le seul peuple na monde on zamba pambola bino koleka ba pays tout ya monde bobundela mabele bino bino oteki mabele na bino bokomi kokolanda kovwa misa ba pasteur awa na kati ya Europe ba pasteur pe bazotonga ba flat hotel ba pasteur bazosoma ba jeep yo na poto kosomba ta jeep te eto communauté mamabe na bato baza na vision ya s'organiser tous en a besoin ya tous à la bloc ya otolobi ba mama ba papa tout luka tout se repentir l'air est grave ba botola biso mboka il fait tout tellement ce qui to bengi bino na ba manifestation to bima c'est ba sénégalais ba bimaki 1 million talamboko ka Burkina Faso ba telemeli ba français parce que kuna baba rezate bato baza conscient bato ba mela masangate ba église de réveil rezate tala ba mboko ka Niger France a intoxiqué Côte d'Ivoire Sénégal ba koki kakate kobeta pour nini peuple alobi obunda kutuna ba militaire te obunda na biso ya biso tozo senga biso nous sommes prêts ya okeno bunda ko libérer mboka
bato bazali na lekilelo na loba po binemi na biso baboma tango M23 vi mabele na biso tango babotola biso bo Kagame aboma na katena mo sevene biso ba militaire bazali tozana ba soda kenaka bitumba na minduki soda ke na bitumba maboko mibalete. Pourquoi babomi Félix abomi population à Goma pour bazala minduki te? Est-ce que cette population dans Zalaki bien armée sur la soda là-bas au Kokabang? Jamais. Là on te bing simino le 8 na 13h30 na Matonge. Grande manifestation, journée Europe, ville morte. Ville morte. Biso tout na Bruxelles. Tous les la makila o soupani o armée à Félix et Tshilolo o bazai capable ya kobeta ta lance roquette. Et pas à M23. Au basé capable de libérer ta collectivité, ta localité, que nous benda bande kunabiso, bazo benda bande kunabiso, même mboa poto, même sac à foufou, même sac à makala, motakulingate ke abenda sac à makala mbangpo et kopandana. Motakulingate benda sac ya masampo dans la bagrène et kopandana. Mais tala bo beti bato masas, mais bozo benda bango lokola banyama. Les 8, toujours la mino diaspora. Alors, on a Bruxelles, à 13h30, na porte na mine, na Matonge, na 13h30. Le 8 septembre, vendredi, tout le monde à samedi. Pour samedi, on va bureau et ça la cate. Tout le monde, tout le est-ce que vous êtes prêts? Il y a qu'on venger Makila Bandeko et Obakufi, na Goma, Makila Bandeko Bazo Kufa, na 4 koya mboka na biso. Est-ce que diaspora a comprendre que tous ces sous na mboka te? Est-ce que diaspora ont raisonné, diaspora ont réfléchi? Non, mes frères et sœurs, tout réfléchir, tout zalanamour, tout zongisa bolingo, tout tika koina na boke tu wa bazene mia motote, na zoka pe mwasi ya motote, na iba pe mbonga motote, na zowe la kamabele, na zowe la po tout tika, tout zalaba esclavité, tout zalaba agitate. Bitumba oyo Kimbangu salaki akufi na prison Lumumba akufi morceau par morceau ba papa Kasavu ba Mobutu oyo nyonso ba papa basalaki to boaki yango na mai to koti na ba tribalisme biso mutu to ebi tribalisme te bande kona biso ya baluba bo changer na bi baluba nyonso te baluba ya IDPS. Mes frères, Félix a internet pour bientôt il doit à dégager. Lunga na internet. Jean-Pierre Bemba internet. Paipa ya auto kufa lelo hein. Oza gouverneur à banque ke c'était à la kufa, Mobutu a kufa, Tshisekedi a kufa, Mongoludiak a kufa, Birindo a kufa, Thomas Kanza a kufa, Mouz Carnibon a kufa, Moïse Tshombe a kufa. Papa Kitimba kufa, Bapinga Kasi na bakufa, Kisomba kufa, Papa Janombe bakufa, Bajampi Mbolojo Papa Lomata bakufa, bande konanga toza internet. Mboka ikosalaka biso jamais, biso ne tokosala mboka. Il est temps maintenant. Tous à la bloc, il est temps maintenant. Tout le monde a la différence, l'étranger va diviser biso te. Yo étranger. Encore divisé par français, encore divisé par belge, encore divisé par anglais. Toi, tu as goût, tu m'as dans la Belgique. Yo Congolais va dans la Belgique, encore divisé par belge. Belge a tourné mbokane na prière, na amour, ba bundakane, ba guerre, ba idée. Mais bino bozo bundisanga pour na zolo ba vérité. Bozo nga bobo manga me caméra tikala na ba millions. Bozoli ngabo manga Félix et Tshilolo latikala ekosimbate. Ma force ne vient pas de moi. Oh tout ya kobundisa ngai. Oh tout aza komeka ngai na nzela autoroute, na nzela avion. Okomona ka vélo, nzoka des chars de combat. Bosakana na moto nzaba teli bino te liboso pona kolamusa bino, pona ko libérer bino. En tout cas bande konangai na la confiance na mino diaspora na kasi makambo na tei awa na tolobe la vie na tikala ko bimisa ngote na lobiango pour intérêt na ngate na moni diaspora za ko kufa malédiction zotamora na banda ko na bisoto
Bo adorer ba pasteur te, bo adorer ba musicien te, bo adorer ba théâtre te, bo adorer même pas bo ketchouam. Tu adorer tout puissant. Tout puissant, eza mabele. Nzamba lobi au commencement était la parole. Nzamba salaki biso na mikolo motoba 7e jour après maki. Tout ça va créatir nzamba, tout ça va ta mokilité. Soko bimisi escalette ya famille na ngape na bimisi escalette bochango kabo mutu akoyeba te ki o azalaka bokecho o papier gain. To yaki mabele to kozonga mabele. To botamaki bolumbu to kozonga bolumbu. Boya to sangana. Botika mensonge na réseaux sociaux. Botika biloba loba na réseaux sociaux. Tout ça na makamoko grave babotolo biso mabele. Pendant 30 ans, plus de 16 millions de morts. Toi, le contrôle, il y a bande de konabisote. Bande de konabisote, baza abandonné, peuple a orphelin. Le peuple de Dieu, il est temps maintenant, l'air est grave. Voilà, merci, ouais, Mbote Sambote du système. Mbote n'a pas c'est pas Tata Nzambe. Après ça, ma casse, ma coco n'a et tout. Parce que sans spiritualité, il y a ma coco n'a pas raté. Parce que lelo Chine to bano finga nzamba ba Bouddha mais le tala lelo Chine azo télémané États-Unis il faut botola aza la première puissance mondiale parce que ba respecta ba kombo na bango identité na bango recours à l'authenticité ba chinois bazo comme mindelete ba chinois ba écriture na bango ba chinois bazana spiritualité ya bato ya on de la nation. Tala ba chinois ba bouddhiste. Tala prophète Mohamed. Yo bino ba congolais, bino tout bo komika à Dubaï. Mais tala nenge ba arabe bazo respecter prophète na bango Mohamed. Tala ba indien parce que Papi Gen ton un problème très sérieux la spiritualité ça sauté. Il y a un moment nation na biso ekufi. Il faut tous reconnaître. Et là, on est comme une mission passée. Tu manques de coco, ou de koufa qui porte la mission. Tu manques de coco, tu manques de mission. Il y a un appel Simbote, et pas il y a double one, maître Limabe, Mobala Libinja, maître Ziko, et Ngambe Saya Sobaya Dieudonné, l'appel Simbote, petit Nangaï, Gérald, Zoro, l'appel Simbote. Mbote na pesi Mbote na maman Didi asuta mabolonge inda toujours Mbote na ba maman tout au bazamu kilimo bimba il est temps il fait tout le ba vérité tant et tant ami à vérité to robomba lisute tant libote za ko pandana batu baza mabe ko ina bokacho ya Mbote po wa mba ina kote kotongo ko ngate po na tonga kote jamais ko lotela ngando to tepo na lotela kote so moni ba mpuku na ba nya etalinga ite yo moko lukosila na ba pese na oyaki poto na visa o luka ndo luka vindel ta bino moningo sepela mo colonie et puis ils ont les seuls diaspora au bac de la vacances voilà tout développeur en tout cas merci vacances tout le bel vacances en tout cas merci je crois que makambo wa yamba lobia so tali bien to comme n'absona suka ezaka na baksa moi lo moi moké ngala moni fo to solo makambo parce que makambo ekoti trop virus oyo ekoti trop na diaspora mutana poto eza profond mutana poto mais aye bagate kaza na poto donc pona ye ok pona ye ok olata na poto mususu pona ye ok ndeko sepe la vie na ye na poto mususu pona ye ok ndeko lia na poto mususu. C'est très profond. Moutana na poto awa, mais ça fanatique, il y a des musiciens, un fanatique à Moutoumou boy. Ami plus grave, ami lingate. Voilà. Parce que quand fanatique, il y a des gens où on a c'est comme Tamilingate. Ami lingate. Quand le moi on a téléphone à boy. Amani ko bila obin sali oket, obin na nani. C'est grave. En tout cas, je crois que ba Jean Maté a wo to banda ko lobela ngo trop na wayambo. To banda lobela ngo trop parce que faut to zonga no moi sima. Pour ce to kende kaka boye na moni ke
politique on dirait boyoka ngo bien. Est-ce que faut tozonga nanu sikoyo totala na ba base za tozonga na base parce que tant tozonga na base au moins bien que non tata mukolo fa se respecter. Moi tata moza mukolo mais il se respecte pas. Mazo ni ngwa pese respect mais na moninga na ota c'est respect à cafriage vraiment na pese respect à cafriage. En tout cas merci à nous mateko bola debiso il y a mabé bolongola mais je crois qu'il y a mabé zamuke tam supezate na makambo to le bien on est le bien avant les akaka pona bonne édification et puis pona bonne marche. Il y a bande qu'on a biso tozongi sa conscience tozongi la banzamba bakoko na biso. Je crois qu'il y a malobi tout en un mot malobi tout. Merci. Allez, tolo belle vie. Bye bye. Souka. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele amona tonanga na bomengo nanga grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudie Maya Sumbu Yoka Papa Kolera Diana Saï Jens na Mama Jetou Fifi Landou
sango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai nalali te mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve nga nazalata mowumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Kangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Mandalala na losambo lipasa nanga kade mama Nina na Deborah yana sumbu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskozo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Molingo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Tidana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komi obanga nanga Déception Soki moye zali yo salata Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Nilopena nga talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba